bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo bunga ebeti na tempelo tangu yifweni yanya salela tango salela tango beko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame. Salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité. Toujours sur votre meilleur site CL News TV, mon PPSika. Christelle Larose Mamouliranou de la presse, ma patronne, que je dis merci à toi. Merci à Papi Nzolame Sobalobi, mon thème, Christelle Larose Mamouliranou de la presse, au beau sel moukine, donc il y a bango confirmé. Merci à vous pour la confiance toujours au Serkopé Sangaï. En eux aujourd'hui, l'issoussou na fikine oezali lelo mukolo yako tikanzo to ya deux fans nabiso papa mundangandanga donc papa soda ya solo a sekisa monde entier a sekisa banaki na sekisa donc partout dans le monde. Je dis merci à vous pour la confiance de la Copé Sabiso. Merci à Nzola Zuzi Batulon Paka, merci à Adishi Mongombe poto na poto, merci à David Mouchinda, vous êtes vraiment nombreux. Oh bozala toujours pour soutenir Bisso. Merci, coup de chapeau à toi. Napesi merci na ma caméra. Celui qui est derrière la caméra, on appelle Golo Mayala pour les images. On prend déjà les interviews. C'est parti Golo Mayala avec les interviews. Santé. Ouais, ça va, c'est bon. Quelques témoignages pour na papa Mundangandanga na un mot fort na baino so ba Hollanda. Bon, couper sa témoignage pour na papa, oh ya faire ça papa ngai. Pour ngai naza mwana sans souci. Na jouer na coupe sans souci. Donc à chaque fois que tu écoutes un avis, abana toujours couper ça ba conseil. Donc ba conseil on est ba conseil privé. Donc petit un titre il faut nga musala, petit un titre musala za boye yamwana. Donc et pas la ngata papa. Le message fort na ba ino so ba Hollanda de partout dans le monde. Bon, ezaliwa ezaki mkolona donc to supporter kaka. Ba ototikali to za kala kibomoko. Et puis deux personnes de la corporation, il y a un artiste pour témoigner par rapport à Ndenge Babibaki na Ndeko Nabiso Otoza Kolela Nelo. Après témoignage, Toko Pesabongo Maloba na président, il y a corporation des artistes comme appelé AITPC. Accompagné sa mot de circonstance d'ailleurs. Après mot de circonstance du président, pour reprendre la biographie Yamoui, Poboyeba, Azaraki Nani. Après la biographie, il y aura le dépôt des gerbes de fleurs. Simaya pour déposer ma bouquet à paix. Dès la famille, il y a Mike Moudangandanga, accompagné sa mot de remerciement. Après, mot de remerciement à Bango, pour procéder à la levée du corps pour la propriété boutique à Tekonabiso et Sika Yabopebi. Alors, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, nous invitons Bandeko Oyo Bazana témoignage. Alors, nous allons commencer par les artistes. Nabengi Ndeko Oxygène, président Oxygène, ceux qui ont allé prêt à y avoir sa témoignage. Au moins, depuis 1974, Azalaki, la groupe qui a fait chanter cancer de Kenge, Tango Baoutingom, Baye Awa, Nena Bakiye, tout ça qui a connaissance, vraiment, Azalaki, Moninga Naye, ya Motema, Tokoli Naye. Abandi vie artistique na chanteur cancer de Kenge nga nazalaki na campagne Loba toyeko koma na ye na chemchem yetu nga nazalaki directeur artistique ya zalaki directeur artistique adjoint mainga na vie na ye vraiment atikala kokunda ta mokolo moko te azalaki maître na karaté azalaki ceinture noire mais bitumba na ye ezalaki na ring mokolo moko te atikala kokunda na balabala. Nazana témoignage na ye makasi
mokolo mosusu kutu babeti ngai mbata na mbanda na ngai moko boye mais ye azalaki wana na place akunda akabolaki mpe molinga wana ntango amonaka ye na ring esalaka ye somo aye kosenga biso pardon. Donc mayinga vie artistique nayebi te soki moto alakisaki ye ezalaki ya makila, donc ezalaki vraiment ya makila epuis azalaki l'esprit ya créativité. Soki toza na ye na scène aza kokreye biloko ye moko mpe ya makasi ezali kokamwisa bato. Azali tozalaki bato oyo maître Mutombo Kwich aformaki makasi mpe la vie artistique en tout cas azalaki makasi ezalaki descend donc ya makila oyo nakoki kotémoigne makasi mpona ndeko na ngai mundangandanga Mayigo yango wana et ton âme repose en paix. Bote na bino bandeko baso antukana lingina témoigner likambo oyo ya mwana mobali oyo nzambe apambola mwana mobali oyo awuti koleo alobi awa mwana mobali wana awuti kokota na ye obanda na klase na ye na première atikali kozwa échec te azwakaka le deuxième le troisième mwana mobali wana tozalaki kotambola lokwa mwasi na mobali tokomaka bakamarade na nzela komona ye mosusu basi bazolula ye balobi na ye eboni ozotambola na mokolo boyo alobi mwasi na ngai ya liboso ya mibale mwana mobali wana tia atikali kokola na quartier nyonso biso tofandi mokolo moko te atikali komanke mutu kameme mama ya mutu kameme papa ya mutu bato nyonso toza na bango oyo ayebi te amankaka akotemwane mokolo moko te tofuti ngambo mpona ye te eloko tozalaki komona le mosu kosolusa bana basi kosekisa mokolo mosusu tobandaka boye akoti na chambre tozolaka na kati ya chambre radio ezolela radio wana ezolela makelele sikoyo tozoyeba te radio wana ezobimela wana toluki radio wana tokota na chambre akamataki ka mwa mabende asali abongisi ati sikoyo na mabende wana azwi shoka ati pili radio ekomoloka tokali boye na kati ya chambre awo eloko eza te epuis radio ezoloba euti wana toye komona mokolo mosusu abandaki kosala bango babituka Alors nous allons évoluer avec le professeur ambassadeur de la paix, Massoum Odebrede Yalakayala. Il va prononcer son mot de circonstance à l'occasion de la disparition de l'un des nôtres. Bien, Bandeko Mbote. Mbote Lisusu. Bien, un discours vraiment il ressemble exalté.
tolingi liboso to remercier ma famille oyo toza kosala na bango na bareunion toza kosala po topeka kotala ndenge nini tokosala elongo. Donc tosalaki 5 réunions. Première réunion na Njili et puis 4 réunions mosusu na VV Center. D'ailleurs soki motu moko ayebi M. Vertis ayebisa ye que artiste comédien apesi ye merci na ndenge andimaki tosala 4 réunions mobimba na VV Center mpona kobongisa makambo lelo. Po oyo balandelaka bango na mosika oyo balandelaka makambo na mosika bazokanisa ke eza improvisation. mosusu ntango baye kokuta situation ayebi na ye te ndenge tokomisaki bafana famille Dilomela. yango wana tolingi quand même kopesa merci mingi na famille tobandaki kotatone et puis toyesi kose mettre d'accord et puis biso nyonso toke nzela moko ti esika toza sikoyo. Donc soki bomoni kamwa eloko ya moke ekosala neti kobeba tout ça boyeba ke ezali volonté ya famille te ezali mpe volonté ya bacomédien te ezali eloko moto asali mbeba ezalaka te. Donc bato ya basongisongi minoko milai boyebi esika makambo euti te oya kosala bacommentaire lokuta contre famille ke contre bacomédien et bien esika na bino awa te. Nalingi na remercier ma comédien artiste comédien na ndenge tosanganaki 5 fois mobimba po totala ndenge nini tokoki kosala mpona ndeko na biso akondama. Donc merci. Nazo remercie évidemment bandeko ya comité Galofar Bodo nazo remercier lisusu particulièrement bandeko na biso de Londres on dirait que de Londres bamona esopé parce que bayaki koassister na baréunion et puis leur nyonso bazobenge na président sikoyo kote oyo boye ndenge nini boye kote nini ndenge nini tokosala vraiment je les félicite. Nazo remercier d'une manière générale bato oyo bamonaki ke bakoki kopesa biso ne fût que soutien moral mais tozoyebisa boye puisque nous travaillons dans la transparence motu nyonso oyo comédien ayebi ke apesaki contribution na ye soki tosilisi manifestation bato basokipaki na finance bakozala quelque part na kioske moko okende koverifie soki mbongo na yo ekomaki na kese soki opesaki mpe eloko te ozalaka no maboko makaku bini bio ovandaka na yo vanda sauf bato bakodisaki bakende koverifie. Donc si peut aide extérieure T, nous devons être clairs. Aide extérieure de ce cas-là, ezali ya mutunoko ayebani na Belfi ajouaka epai ya Simba ayaki na $50 mais news tout de suite ezali ya bacomédien. Donc nous devons être clairs là-dessus pour la transparence pour Bilomela ezalaka ebele bato nyonso oyo basentement soki toke kokunda mowe kuna na kioske oke baverifie soki contribution na bino ekomaki mpe momoni mpe na badepense nyonso tu ndenge esalemaki parce que nous voulons quand même tomatisa makambo niveau likolo e tokota na baniveau ya bandeko na biso bainternet oyo ekomi n'importe qui atako ayebi na eloko moko te azosala badéclaration contre manifestation contre baartiste. Los Angeles, topesi lisusu merci parce que to travailler ensemble baideniance topesi ekei ndenge tokanisaki atako à 100% te mais ndenge tokolabore na bandeko nyonso tout donc to travailler ensemble.
Donc il y a tout ça exhibition, il y a ce qui a l'autre nini, tout là qui s'est tozali batmoko éduqué. Maréchal, sans souci. En 1989, il va intégrer le groupe Salongo. En 2000, il va créer son propre groupe dénommé Sokoto, ce qui veut dire les bottes des soldats. En 2011, il va participer à une formation pastorale à l'église Sion. De 2011 à 2017, il va œuvrer comme pasteur à l'église Le Sion. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers membres des familles, amis artistes, la biographie de celui que nous pleurons aujourd'hui. La biographie, nous sommes tellement coincés par le temps.
oyo eza na possession na biso pour la mutuelle de santé na ba indépendant ba oyo qui ne vous paniquez pas au petit combo comme Lisboy Fondation Chic Choc le réveil figure des stars Akanoko azalaki na hôpital ya Kikambo kino aide kokufa tobe kobenga bango bayaki tozwi ndeko na biso tokeleki na mama emo wana tebe kokebisa ye lobi lelo tozo kokende kokunda ye antuka topesi bino merci mingi na kolingo oyo bakomedien kolakisi na libota na biso alors matanga eza te soki batongoli zeto ya mowei bake kokunda yango famille tokokuta na Jamaïque bisika ya mama leki bisika matanga ezalaki epi bandeko oyo balandi biso kokofanda kaka wana soki tokuti cimetière mwama ya malili oyo komonana bapesi mokola moko soki ozwi gloire à Dieu soki ozwi pete gloire à Dieu en tout cas kolingo oyo botika biso te ata kondeko na bino te camarade na bino akei botika biso likota te tosimbana tozala ini susi na ye kozala na kolinga nzambe soki bokoki kozwa ata mwana moko boinisie ye na biloko oyo papa nde abandaki kosala ezala malamu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes tous parents. Ceux qui viennent beaucoup aux arrêts de la malade. Évidemment, il y a voyé tout parent responsable de ce qui est là dans la demande à passer. Les autres communes comme on a et peu partout. Et donc ça la malamu tesi ana ya papa munangana bakoki koleka poto konde la pona ba. Nous demandons aux enfants de passer. On va prier pour les enfants. Joie. Et s'il y a des hommes de Dieu dans la salle, s'il vous plaît, s'il y a des serviteurs de Dieu, s'il y a moyen de vous appeler. Que la famille nous donne, l'autorité nous donne, et c'est quand on a dit, yo papa, maman, on est les Konanga, on est les petits Kodani, Zoni Kamo, la montée Manayo. La fin de toutes choses vaut mieux que son commencement, s'il vous plaît. Oh Dieu, merci. Merci. Merci, le Seigneur, le Seigneur. Éternel de notre Père qui a permis que le moment où il est dans la de présenter devant la foule, il devait ressusciter. Et que maintenant on va, alléluia, à l'honneur naïe, et ce que la bande et jamais parce que tu es Dieu et tu es le Créateur, toi qui as permis que la mort et ça la paix mort en haut, ton vivre en haut. N'est-ce la main pour tous les soyez important pour ce pays, le Congo. Soyez plus important pour votre famille. Soyez plus important pour vous-même. Et soyez Dieu que nous avons supplié. Amen. Nous sommes là. Yamo God Ekene. Nous avons suivi les témoignages. Mais aujourd'hui, c'est la finalité. Cette corporation, nous sommes mon accord de haute. En tout cas, je tiens à remercier sincèrement. Au nom
corporation des artistes ADTPC. Je remercie très sincèrement tous les artistes de Boyaki, Naboye Bolabino. Mention spéciale, la protocole Nabiso, Maman Midondo, Azali Awa Manalobi, debout, si Yelo. En tout cas, soyez remerciés, la première famille, la première artiste Nyoso. Voilà. Alors, il y a